Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Affaire Zemi ya Luna, enfin Luna Miezi a brisé son silence, bande konangai. Hey! Luna Miezi a brisé son silence, la famille Ezaya Koinda. Alobi enough is enough. Enough is enough, au balobakana français, trop c'est trop. Yepe ya lembi, naba insulte à bato, alobi no turoyo, il faut kakanaya ko répondre. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na meme libino Luna Miezi réaction ya Luna Miezi kandenge bomoni déjà na titre na biso bande kunanga eza ya somo makambo eza ya koinda makambo eza ya kobeba affaire Zemi affaire batie Luna Miezi Zemi affaire ba ansenta Luna Miezi bande kunanga eza ya somo. Avant to kota na moi réaction ya Luna Miezi ya lelo na olingana nous na sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga bozwana no bakiti bo vanda kande na lobaka chaque jour ezalaka bien to beta masolo bongo boza ya kovanda bande konangai. Zo penza kiti na yo vanda, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, mwa sucré na yo ezanga kanango te. Kandenge zalaka kote mosusu petia mwa iloko ya kolia car on ne sait jamais. Ezalaka bongo bande kunanga vi ya lelo ezaka vi moko ya ba surprise ebele. Yango ezalaka bien soki ozo ya kovanda bongo olandaka émission kitoko bongo. En tout cas rassure-toi que ozana mwa iloko ya kolia, ozana mwa iloko ya komela kandenge ezalaka na système ya kitoko wapi. Système ya biso moko otolobaka na biso chaque jour kaka tokoso makasi. Bande konanga réaction ya Luna Miezi. Luna Miezi aye ko briser pe silence na ye parce que ebele encore ebele et l'Obama na ba réseaux sociaux na kombo ya Luna Miezi bande konangai. Na kovanda ka boye mbala moko toye komona na page na ye ya Facebook. Aye ko lancer message bande konanga aye ko lancer message en tout cas message wana ezalaki déjà depuis lobby nde a lancer ki message na ye ezalaki na ba pokwa kandenge zalaka biso mobino moko boyebi biso pe tozalaka na misala misusu to salaka à part ko salaka ba émission kandenge to ya osala tozalaka pe na misala mosusu to kendaka il faut to kende misala donc yango mwa retard ekoti na système kaka ya bien makasi. Bande konanga na page ya Luna Miezi la famille boyoka message oyo Luna Miezi autaki ko lancer lobby. Voilà bande konanga boyoka message ya Luna Miezi. Si vous voulez me salir, c'est permis, mais arrêtez de vous faire passer pour mes sœurs. C'est du gros n'importe quoi. Ma famille n'est jamais passer sur internet pour rencontrer des bêtises. Nazongela lisusu la famille kandenge zalaka pona bato mosusu o ba comprendre te. Voilà tokendi. Si vous voulez me salir, c'est permis, mais arrêtez de vous faire passer pour mes sœurs. C'est du gros n'importe quoi. Ma famille ne peut pas
ne peut jamais passer sur internet pour raconter des bêtises. Oyo eza message ya ndeko na biso ya star na biso Luna Mienzi. On a ba audio ezo circuler na soi-disant ndeko moko ya Luna Mienzi ya yebi penza bando expliquer makambo nyonso kandenge ezalaka makambo ya zemi ya Luna Mienzi azo expliquer bandeko nanga yango Luna Mienzi ayaki pe kosala nini ko répondre. Bandeko nanga bino moko boyebi déjà makambo toloba awa makambo oyo ezotambola sur les réseaux sociaux eza makambo ya Luna Mienzi na zemi na ye. Luna Mienzi batie ye zemi, Luna Mienzi ba ensente ye na minute oyo donc eza nde zemi nde likambo. Ebele ya batu c'est vrai bazo encourager Luna Mienzi soit forte o bota na yo vie ekendaka bongo eza pe na batu mosusu bazo ya kofinga Luna Mienzi. Bazo ya kofinga ye na niveau moko bandeko nanga pas possible. Il y a même de ces personnes oyo ba ekoti peza tina ofinga mama Luna Mienzi. Bon, na makambo o nyonso tuka ndenge na lobaki na ba émission nanga o na utaki ko sala sur la grossesse ya Luna Mienzi. Eza normalement choix ya Luna Mienzi. Luna Mienzi aza mwana mukete. Aza mwana mukete ti akoma na zemi ayebaki ke na ozwa zemi parce que biso basi déjà soki otangaki toyebaka jour ya bien na jour à mabe toyebaka ngo très bien eza te ki bakoya ko expliquer te toyebaka ki ta on okende bongo eza jour à mabe na kozwa zemi to on okende bongo eza jour à bien na kozwa zemi te ti Luna bando kende wana ayebaki ke zemi osala nini ekokota. Bandeko nanga kande na lobaka nga nazalaka awa pona koya ko juger mutu te na yaka penza pona ko juger mutu te parce que mutu na mutu azana ndenge amonaka vie. Mutu na mutu penza azana ndenge na ya amonaka vie. Ezana batu mosusu ba préférer na bango babalaka na bango te mais ba savourer na bango vie na mibali lelo azana mobali oyo lobi kuna na mobali okuna lobi oyo na mobali okuna. Ebele ya batu baza bongo mais na batu mosusu pe na côté na bango bamoni wana eza salité. Omjo yango bomona ka batu mosusu peut-être à l'âge de 20 ans a se décider na ye abala. Aza mwana muke alobi na ye ke non comme na silisi nanga ba classe na silisi nanga kotanga na vanda lisusu na sala nini komi na bala na banda nanga vie nanga na mobali nanga to koma na biso ko vivre vie na biso ka ndenge ezalaka to bando construire to bando préparer ka futur ya bana na biso. Mais batu mosusu o préféré na ye abota ka bibota bota lelo aboti na tata oyo lobi kuna aboti na tata oyo lobi kuna aboti na tata oyo mona bana 5 chaque mwana azana papa na ye. Ba mosusu bazalaka na bango bongo. Pona kaya Luna na koki koloba Luna ye moko eza mobali oyo alingaki ye moko ti lelo paka ndenge makambo zemi ezotambola bandeko nanga ti zemi ekota ye moko ayebaki nini azo préparer parce que soki Luna Mienzi oyo to lobaki non abando tia peut-être mariage na âge na ye oyo alobi ke non na lingi na bala na je ne vois pas le pourquoi lelo Luna akoti kokota na makambo ke non batie zemi ba enceinte ye alingaki a se garder alobaki non na mi batela pour que baya ko balanga très bien baya ko balanga bien makasi baya ko balanga na honorer pe famille nanga mais to ko mona diku Luna Mienzi zemi donc eza ba plan na yeye moko soit amona ki na yeki non na mi botela nanga comme ça na continuer nanga carrière nanga to mona ngo na bandeko na biso ya théâtre bandeko na biso ba théâtre ebele eza ya mike kaka nde ba okanisaka na mariage mais ebele soki totali surtout ba yaya wana basi ba koli ebele ya ba yaya babala na bango te babala bango te donc ezaka bibota boti aboti ba mosusu omona chaque bana bazana batata na bango baza te keno bana nyonso bazana tata moko te soki omoni comédienne kingandi abota déjà bana mibale bana misatu seke chaque mwana azana tata na ye ya mike kaka lelo to komona génération ya lelo quand même ya mike bakomi kosala nini kobala bango exemple neti ba Sylvie Eseka
akoti na ndako ya libala. Lelo tokomona Tantine Jolie sasa coquette na ndako ya libala, Davina Apwa na ndako ya libala. Tokomona Naomi Barcelone ye pe babala ye. Tokomona ba Renate lelo babala bango ezaka ya mike, me mosusu wana ba préféré na bango ba tikalaka ko savuraka mibali. Lelo ba changer mibali oyo, lobi kuna ba changer mibali oyo, lobi kuna pe ba changer mibali oyo. Bon, wana na ye kopesa ka mwa tolika ndenge ezalaka pona batu oyo ba ofinga ka Luna Mienzi. Na okotela nanga Luna Mienzi te, mais eloko bandeko nanga ifoto yeba mutu na mutu dans la vie azalaka na choix na ye. Jamais okoki koya koyebisa mutu ke non, il faut osala boy, il faut osala boy. En tant que chrétien to chrétienne, to yebi ke kozwa zemi avant mariage eza lisumu. Eza penza lisumu ya makasi. Kozwa zemi avant mariage, kokota na jardin d'Eden avant mariage ezalaka lisumu moko ya makasi. To yebi yango biso nyonso ba onyonso ba kwayaka en Jésus-Christ na Nzambe ke yende mobikisi makambo nyonso kandenge tolobaka. Bandeko nanga to yebi ke kozwa zemi to kokota na jardin d'Eden avant mariage ezalaka lisumu. Mais na monde ya lelo mutu na mutu aza na croyance na ye. Eza na batu mosusu bazo croire na pasteur na bango, bazo croire na fondateur ya église na bango, bazo croire soki na babatu moko bakufa kala bango nde babanda église na bango bazo croire. Sikoyo tango mutu azo kola bongo na ba croyance ya bongo, donc selon croyance na bango ya kolandela. Babiso mosusu tozo croire en Jésus-Christ, tozo croire en Dieu. Yango sala kaki mwa différence sebela batu bakoya kolobake no lobaka chena bana Nzambe pourquoi ozo lobake to ya kofinga Luna Mienzi te. Oui, to ya kofinga ete eza choix na ye, eza vie na ye, eza croyance na ye. Eza croyance na ye kandenge batu mosusu bazo lobake Luna Mienzi alandi likolo mama na ye. Et mosusu babilo mosusu et se répétera de génération en génération. Siko lelo tango Luna Mienzi azui zemi bongo. Donc kolobaki bana na ye pe akobando bote kozalaka bongo ezala bana mosusu bakobotama e bana ya Luna Mienzi pe bakobota bana na bango misusu avant mariage. Eza somo bandeko nanga. Donc totika na biso kofinga ka Luna Mienzi. Totika kofinga ye eza choix na ye. Soki ozaka na besoin kopesa ye conseil pona bandeko na biso ba yaya ba mama omonike makambo o Luna Mienzi asali osepela ki nango te. Aza na page na ye ya Facebook oki okendeka kuna okomika Luna Mienzi, tikela ye message, sala mwa remarque na yo na ba commentaire. Aza mutu azwaka ta na ye ya kotanga, mais biso to ya awa teke no pona koya kofinga ye, pona koya kolobela ye soki ndenge nini te, to ya kopesa ye ka conseil. Ka ndenge batu mosusu balobi pe Luna Mienzi pe elateli na ye eza mabe makasi. Ebele abatu baoloba bongo eza teke nga nazoloba batu ebele na mona yango ti na ba page na ye na ba commentaire mosusu ba commentaka batu ba commentaka bongo. To sala ba émission awa ba commentaire wana pe na ba chaîne na biso ezalaki. Batu ebele bazo se plaindre na elateli ya Luna Mienzi. Luna Mienzi ndeko nanga kandenge oyebi star nanga de luxe façon na lela yo na système moko kitoko. Elateli na yo kandenge batu bazoloba tala kaka mwasi abombaka nzoto. Mwasi penza abombaka nzoto. Oza na yo na nzoto ya bien mais yebaka pe façon ya kobombaka nzoto na yo. Ata soki lelo kandenge batu bazoloba ke ozui batu ebele bazoseka yo. Batu ebele bazoloba ozui penza parce que elateli na yo pe eza mwa matata. Tala kaka ata belle famille yango biso toza ba bantu. Soki lelo mobali na yo wana andimi zemi, siko belle famille na yo ata yo moko ba mipende na yo nyonso ba makolo na yo nyonso batu nyonso to ba mona kango na ba réseaux sociaux. Habille-toi décemment. Ta soki olingi olata biloko mukuse quand même bombaka mwa ba partie en nzoto na yo. Bombaka mwa ba partie en nzoto na yo. To mona ka batu mosusu ba comédienne mosusu ba lata ka biloko moko ya mikuse mais quand même o tala ki baza ba salibala neti exemple ba Barcelone Android. Alata biloko mikuse mais mobali na ende muto permettra yi alata ka bongo. Mais yo ozana no marié te. Na minute oyo ozoluka mobali
ya kobala yo. Donc oza na besoin ya mobali ya kobala yo. Ata mobali ya kobala, mobali nini ya kondima ke nanu abali yo te, mwa makolo ezaka likolo batu nyonso baomonaka nzoto na yo, ata na bafilme mosusu simbaka yo na Facebook, ce qui n'est pas bien. Omipesa mwa respect. Omipesa mwa respect ekosala bien. Omoni âge oza nango eza âge moko na lobaka yango chaque jour, âge de fleur, place au beauté penza edimaka. On comprendre. Sikoyo na âge oyo nde âge ba profitaka ozui mobali ya vie na yo, nde place o ba profitaka o bongisa vie na yo. Eza na ba âge neti ba 35 à 40 ans okoma na ba âge wana yaya nanga beauté nyonso esilaka mibali nyonso bakimaka deja basi ya âge wana. Pourquoi bakolobaki non? Basi wana bayebaka deja ebele, bayebi na bango ebele ya makasi. Donc ezalaka mwa bongo yango âge yango yo. Profite de ta vie, mais au profiter yango o bando construire surtout futur na yo na système moko ya kitoko. Omoni mukanya zalaka pire na yo, camarade na yo ya pure. Mais omona ka façon mukanya lataka. Otali pezo lobi ke non, moi no yo azo se respecter, azo respecter pe nzoto na yo. Na ye, aza mwasi moko pembe, aza pe na forme kitoko. Mukanya aza mwasi ya forme makasi, mais abombaka ba parti ya nzoto na yo. Na ye yo pe bombaka ya yo esala pe kitoko. Moi soki bando bomba ba insulte o nyonso ebele batu balingaki baya kofinga yo te ebele na ba réseaux sociaux. Bandeko na ngai yango ya muke kaka na ningaki na partager na bino na système moko ya bien. Réaction surtout ya Luna Mienzi pe kopesa mwa toli na ba oyo bazo finga Luna Mienzi, totika kofinga Luna Mienzi, mais topesa ye conseil na système moko ya kitoko mingi makasi. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso ya lelo kandenge ezalaka la famille. Wana tokokutana lisusu. Bye bye la famille et à la prochaine.